biso soto monika ke bandeko oyo ba dénoncer bakangi bango biso no so devant la justice totomboli maboko toyena ba téléphone na biso to pesi magistrat wana soki be magistrat wana aroga biso te ezali na conseil supérieur ya magistrature oyo yango ezali mpona kosanctionner ba magistrat oyo bada kotambola hors de la loi et puis to dénoncer yango ba ministre de justice bali et puis eloko elengi lisusu koleka toyeba nini état de droit on a dans la relation on a dans vrai chéri soki na kei na kuta na procureur et procureur so amoni beauté na ngana ko esa biseiti lelo so procureur akosani na makambo wana a risquer la juge ibulu na kilomba bakena ba de touche président Masumu lelo yo ba dérapage eleki trop ba dérapage de pas ba musicien ba dérapage eza pas ba comédien ba dérapage de pas ba joueur succès et comme ko ça bango le rôle la soko obenga na généraux obenga na magistrat obenga na procureur na ministre ba koma le ba et droit na kati ya mboka oyo vraiment eloko tozali ko senga ezali que il faut bon mettre un peu ko ça la réforme ko ça la règlement d'ordre intérieur ko vandisa na statut soki mutatamboli or il y a un règlement à la sanctionner. Et là, c'est ma cybercriminalité. Voilà, on a eu ma vidéo, il y a maman la mise au Fatou, ou Adali artiste. Vraiment, on a yoki, c'est que la maman là a fait sortir de sa bouche. Et Zali d'abord, non respect pas ma maman. Ma maman est pote, même ma maman est pote, même ma maman est Kinshasa. Ma maman est congolaise, ma Zali ma maman. Vraiment. Plainte na yo a déposé et pas ya bandeko confrère na Mike Chic Mukadi n'est pas ya Yam c'est plus Blandine ngapo na ngai vraiment na moni yango ezali moyen ya bien oyo batunye surtout bazala devant la justice ba brandir ba élément de preuve et muto ozala fautif aza coupable azala condamné azala sévèrement frappé par la rigueur de la loi mais na maman Blandine wana nani chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Côté na balandinyo surtout Oyo bazolanda biso na kati ya émission Oyo na pesi bino vraiment bambote te balosako bisika ezwami bino na bitando na bino eke pona kolanda magazine na bino tobengaka toujours bosolo ma chaîne ezebele awa pour ne pas citer les noms na ba chaîne surtout mais je profite à dire joyeux anniversaire à Gilles Kilembe à Botami Lelo Botama Elam na uza a présentement pour na koyoka point de vie ya Yves Luamba solo na politique et Africa Télévision par rapport il y a makambo oyo les canal lelo il y a dossier il y a ba confrère na biso bazui lelo problème na artiste et comédien Fatou Kayembe Chic Mukadi Blandine Mafuta et Yam Siambe point de vue na okopé ça par rapport à dossier vraiment d'abord peu de presse na bango d'abord merci beaucoup na sepeli na courage ya bandeko ndenge ba étaler makamunyo surtout ba vérité tout awa na point de presse ndenge biso surtout totiko yoka mais on a mbeki ko retenir et puis réaction na ngai pe voilà kofunda mutoliko lobate ko sana raison wana d'abord il faut peuple congolais ba yeba yango ko kende kofunda mutu edali monopole ya raison te la deuxième des choses musala onenge to ko sala ngoboye nous sommes tous les journalistes ba journalistes et internet ba la raté botozali biso nyoso ba journalistes. Donc discrimination à la raté, bah journaliste et internet, bah la presse écrite, tout bah les gars na radio non. Nous sommes tous les journalistes, c'est-à-dire makambo il y a des lits de presse, les lo oyo. Parce que Batou Mabaneko quand ça le cola sur l'émission d'internet que l'État congolais a la capacité pour poursuivre. Mais le lo boye bango que justice congolaise le lo c'est ba cybercriminalité. Voilà la nagi ba vidéo ya maman la biso Fatou ou Adali artiste. Vraiment on a yoki c'est que la maman là a fait sortir de sa bouche. Et Zali d'abord non respect pas ma maman ma maman est pote même ma maman est pote même ma maman est Kinshasa bango nyoso ba congolaise bazali ba maman vraiment plainte na yo a déposé et pas ya bandeko confrère na Mike Chic Mukadi n'est pas ya Yam c'est plus Blandine ngapo na ngai vraiment na moni yango ezali moyen ya bien oyo batunye surtout bazala devant la justice ba brandir ba élément de preuve et muto ozala fautif
aza coupable, aza condamné, aza sévèrement frappé par la rigueur de la loi. Mais na maman Blandine wana nani Fatou ayeba penage maman Fatou na ba vidéo nga na tali bandeko soki bakangi bango te to bima libanda poto dénoncer. Ah donc il faut pas kanga bango ka po ba samba. Vraiment ce qui est vraiment que de se présenter la justice. Bambe ma ba émission oyo ya maman wana nani Fatou abane ko finga ba maman et puis justice ça ressemble musala nango comme le cybercriminalité. Les lots déjà justice a dans la capacité à vous traquer. Bango kanga mais monopole la raison. Il faut supprimer vidéo wana oya sala qui na chaîne na ye. Trop tard, toi on a ba téléphone. A filmer en gros. Trop tard, ça prouve que Azos se sentit quelque part que Azana Mbeba. Oui. Ezali MDC ya liboso oyo la tsake. Asa da recours mais supprimer 80 millions de Congolais tous bazobati. Voilà. Parce que les lots bakomi ko kansalo là, ba Congolais bazoba, ba Congolais ba naïf, ba Congolais baza onyo so badali. Non. Congolais zali mutu oyo éclatement ya Afrique ozomona au même pays wana mususu pose indépendance et c'est là que Lumumba telema. Yango so kena ba moko le roi ba Russie. Omona avenue Lumumba, OK na Belgique avenue Lumumba, OK na Afrique du Sud Lumumba, OK na ba moko mususu Lumumba. Pourquoi? Bazo reconnaître que l'homme congolais a son intelligence moko na ebisio et ça pena akata makila. Donc vidéo on a déjà kotsagi wana maman, on a déjà enregistré ça, to télécharger yango on supprime te biso so de monika ke bandeko oyo ba dénoncer bakangi bango biso no so devant la justice to tomboli maboko to yena ba téléphone na biso to pesi magistrat wana soki be magistrat wana aroga biso te ezali na conseil supérieur ya magistrature oyo yango ezali mpona kosanctionner ba magistrat oyo bada kotambola hors de la loi et puis to dénoncer yango ba ministre de justice bali et puis eloko elengi lisusu kolega toyebe nani état de droit donc état de droit eleki na retour donc muta kobanga so za to da so na ba terre ba biceps te on a dans la relation on a dans vrai chéri soki na kei na kuta na procureur et procureur so amoni beauté na ngana opesa de CX lelo so procureur akosani na makambo wana a risquer la juge ibulu na kiloma bakena bande touche banayi bakoki kofunda baona cour d'appel pe na cour de cassation que bandeko ba osala musala journalisme baza bapandisa est-ce qu'il fallait se retrouver pour na bisika fato memi bango na cour d'appel pe na cour de cassation banani esengeli bafunda bango non d'abord à procéder mabe mais tout ça l'état de droit et puis si motota qui ko déposer plainte naï mais tout dans la INP Césali tout ça na ba censure ezali donc akoka ko kende kuna mais n'a préféré à kende la voie justice à sali plainte naï pas de problème plainte ça pour na mutunio mais ngana lobi karake ko déposer plainte ezali monopole ya raison ti on va déposer plainte na yo mais mukolo yo to kutani mukolo yango ya plaidoirie boye attention ngala zongi yokei donc mais je dis l'Europe ça na président Masumu ou asa président ya artiste et comédien surtout na association na bango wana message ni okiko pesa président Masumu lelo yo ba dérapage l'équipe trop ba dérapage de pas ba musicien ba dérapage et c'est pas ba comédien ba dérapage de pas ba joueur succès et comme ko komisa bango le rôle la question au benga na généraux au benga na magistrat au benga na procureur na ministre ba komba le roi ba et droit na kati ya mboka oyo vraiment eloko tozali kosenga ezali ke il faut bon meka un peu ko la réforme ko la ba règlement d'ordre intérieur ko vandisa na statut soki muta tamboli or il y a un règlement à la sanctionner. Donc il y a un appel de senga. Mais maman Fatou, bisona devant la justice, mais tu as vu qu'on recourt. Donc merci beaucoup d'un pavillon na yo, sur qui na pavillon 7, sur qui na pavillon 4 côté ma maman balara, biso be de le matin to retard là, on a concerne biso pour biso tu as vu déjà recours. Et surtout l'état de droit, on va échapper. Donc on va échapper. Merci tous et la rendez-vous mardi. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.